Concert ya Wata esimbi to esimbi te. Assurance o Wata azalaki nango na ba plateau de télé en train de dire je veux déplacer le stade avec pneu. Bakwado nde bayaki te. To esika batekaka pneu comme ezaki Noël nde mutu basalaki te. Po stade bouger te et se déplacer te eza sur place. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Assurance wana banda ozwango na nini? Nganga na enda yebisaki eke kosimba tina niveau wana. Eza courage ya mobali meka kaka toyebi te mibuaka kaka likola 7e étage, 12e étage, 26e étage ye moko nzambe nda yebi. To ezalaki manière moko po batia ye pe ka babeta lisolo na ye parce que mikolo nyonso actualité kozala dominer na Watanabe olinga te ezala eza na ndenge ya échec ezala nini mais bobeta lisolo ya Wata na ndenge ya solo. Ngasko na mituni eloko moko na systématique ya bana wenge po na nini ba papa ya wenge bandeko ya wenge bayete mais tomoni nde bu na file toke na bino boke mona makambo na développer liboso kuna wa d'accord nanga tosala nanu entrée totala nanu entrée ya Wata na stade de Martyr et puis tozonga na bino ensemble bopesa ngai moto na bino bongo. Tozo décortiquer lisolo ya stade ya Wata moko sima na mosusu. J'aurai aussi des invités sur le plateau bientôt bobonga po borozwango. Wana wuti komona entrée ya Wata, c'était déjà il faisait déjà sombre. Déjà par rapport à makamunyo salobe na plateau akokisi yango te parce que alobaki arobeta ndule na 2 sections. Ya moi na ya butu ya 18h mais ya moye raté abetika ya butu. Bon, raison ba oloba que non mbula et tout ça là. Et tout mais mbula petang ebandi ezaki pena ba heure ya pesa kité et bandi après. Watanabe, moi je pense que il a fait trop de bruit par rapport à plein que par rapport à Ndoule pena ya Ndoule. Vous voyez boyebi que c'est sans embâche, hein? C'est sans débat et sans quoi que ce soit. Il faut que les musiciens congolais comprendre que tango eza tango afali, c'est sans débat. Na parti pris, même si nous avons calcul, nous avons analyse, ils sont pour autant qu'on a na parti pris. Ce qui est sûr, stade de Martyr et engloutir Watanabe. Réussi ou pas, par rapport, tout ça na aspect mi balé photo lobby. Aspect Ndoule, musique, la bonne Ndoule, na aspect plein. Pour musique, na biso ya Congo etambola rabongo. Donc moi pas séparer en ezate parce que na musique ya Congo polémique nango etambola ko tondicité après boye ko kopa na makambo ya qualité ya musique. Pourquoi? Parce que na Congo, peu importe qualité ndenge nini ezali, congolais atala nanu nde plein nini yo sali. Courage au gogazaki nango ya kolobaka que non ndenge zawana na ko déplacer stade bon mona mamna osala. On a vu plein de vidéos où Watanabe est en train de défier bon en quelque sorte Fali, hein? Il était en train de défier Fali ou carrément il était en train de rêver d'une manière ou d'une autre ou encore retourne engouement ezalaki nango pour sensibilisation salamaki nango na ndenge bien on a pena mutabo yango te. Et puis il y avait assez de monde. Nde muté bando tinda loba bongo to 2 personnes no bakufa ki nde ngangana episaki assurance. Ya bongo. Et loko musufu ko bossa na ko moni kisi, izala na ba dimension. Ya dimension ya kisi musufu ko kepena bo yo moko simbra da kisi moyo ki somo okimi. Mais na kisi mususu simba na yo moko mate. Kisi soko tuni bato ba simba kisi. Ne total rappel na ba film nde to mona ba témoignage eza ba niveau na ba niveau. Mais to longwana domaine akisi. Na minute eza temps fali. Muta obo ya zate yaya.
Oui, tu peux aussi faire le stade sans pour autant que ça va définir son salaki. Ou bien, tu peux aussi faire le stade na kimia nyonso na bien na propre au sali stade na yo ou associé pe batu mususu. Mais conseil mon na opesa wata, il n'est pas encore temps pour toi sikoyo yako signer stade bon. Il n'est pas encore temps. Vraiment, tu es sur la bonne voie, tu es sur le pas de Fally, tu es sur le pas de leader. Oza na pas ba leader. Et moi na que ona eloko wana ki leader, mais tika yango éclore yango moko, tika yango ezwa forme nango, ezwa marche normale. Eza loko la bébé ya 2 mois, bolingo ba no laisser foufou. Bébé ya 1 mois, bobando laisser foufou masangu, arobela ba constipation mona koya odaye pamba liko makambo wana. Toyebi ko ramoto na tembe. Mais un moko tongo zokota na tembe, faut tala ka tembe ni nozokota na yango. Hein? Ezalaka bongo parce que normalement avec tes 7 ans de carrière solo, je crois qu'il te faut encore certaines choses pour comme à niveau moko ya koloba robeta stade wana esali plein. Voilà penza tozo solo la pembe, tozo solo la propre, tozo solo la bien. C'est sans embâche, sans parti pris ou quoi que ce soit. C'est une analyse que j'ai fait normalement. Héritier Wata, ce que moni faire écoute à Fandi à l'obité pour faire normalement azana na moins succès que les cas. C'est vrai que sur le marché actuellement tous à la clair faire ana et le remords tezo accroché penda que accroché ba tout ba Fandi ba tikali ba neti bonne année boy au moment que faire atiki moi vide moi c'est vrai que azaki pe na cachot et tout ça là. Mais toyebi que bato ba muto abunda quand même na Fally ingeza faire linga ça la mieux que oyoyo saliwana. Bien que peut-être na force na minute sur terrain, faire n'a pas la force de faire le stade. Ça c'est sûr. À outil prison, il y a plusieurs raisons. Il y a management pena mon pena ya faire que pena penza te batune bala mungasu mwandam parce que ça la ma penza te et puis avec quel produit ba ça la management en makasi parce que avec Fally ça c'est sûr que déjà banze moneta réseau bima formule 7 on entend bimi déjà au sentir que yango mo de ça là déjà musala avant que bana dire ba sala musala parce que ça là eloko mususu yoko banda ko pomper bani ba muscle bimi yo sur le quoi ce que eloko dit pendant que eloko bino mo bozana bino mo boyebi que attends ça yango promotion ya ndenge nini ko komate oyebi ke l'autre yango ekokoma na niveau wana te ekosuka na nka quelque part to koloba mettre kosuka quelque part mais ala biloko mususu œuvre mususu ke bimi moko tali lobi œuvre yango mo ezo sala nango déjà publicité nango avant biso to yako ça ti ezo le belango na fierté na de l'endo moko boye ça il faut l'admettre là il faut l'admettre vous comprenez mais to yebi biso sur la minute que Fally akangi terrain sans débat sans problème. Et tolobi te ke Fally ndeka ande mutu va beta stade te. J'ai été là na concert ya Fally. Nazalaki presque de là na concert na yo. Tikana nokola. Oza sur le bon chemin, sur la bonne route et tout ça là, sur le pas de Fally nga na komo bengo bongo, mais tika yango ke malembe, tembe si et ça la kanango le roté. Parce que ko sa ma musu na tembe e baise batu. Héritier n'enga azana avenir pour yebi musique azana avenir pour azana esprit parce que dans nous les faux en esprit il faut ana savoir na esprit mingi penda esprit savoir ce que otambola na biloko wana mibale sili eloko et ça la que Fally a piqué tia beta stade wana ezaki esprit parce que déjà quelque part Fally ce qu'il a déjà accompli dans sa musique en tant que musicien dans sa carrière solo, Wata ne peut pas égaler ça. Akoko kolobana nous te ko aza pemeni ya Fally, non, soyons sérieux quand même. Fally ba sal déjà Betty, Fally ba collaboration déjà sali extérieur comme intérieur, Fally le nom qu'il porte na Afrique sur talika ka nombre ya ba rendez-vous na comment on dit nombre ya ba comment aïe ya ba concert ou calendrier na ya année tu comprendras que c'est loin
d'être semblable à celui d'Héritier Watanabe. Donc, on doit l'admettre que en ce moment, c'est Fally qui fait l'affaire. C'est Fally qui est. Ce n'est pas que, on ne dit pas que c'est le seul Fally qui fait la fierté de la musique congolaise. Non. Mais c'est le premier pour l'instant. Ata bobo yeza bongo. Ata bolingite. C'est comme ça. Et la vie, c'est comme ça. Il faut savoir accepter, accepter la gloire de l'autre pour que la vie, c'est comme ça. Aux yeux de tout le monde le sait et le reconnaît que maintenant, là, c'est le temps de Fally. Laissez Fally vivre son temps et puis ça va passer, oui, mais ce n'est pas encore passé. Alors, soyons calmes. Héritier Wata, moi, moi, j'essaie un peu de réfléchir par rapport à Nyonso, hein, par rapport à courage aux Alakinango, force aux Alakinango, Kolobabongo. J'ai compris que dans la vie, un homme, tu es un homme. Et aux mobali penant là ya penana esprit qui ya pourquoi parce que déjà le fait de se lever koloba bongo moi j'étais en train de me demander mais au fandi bo moni mwana moko a 5 ans bimi liboso na biso ngana beta yo hein obi que faut mi tuna otuna nani ngwa asimana otinda loba mamba loba o soit andoki pour comprendre en côté. Moi, quand Héritier disait tout ça, je me disais, oh, qu'est-ce qui fait dire, qu'est-ce qui emmène Héritier d'être si confiant et dire que à redéplacer stade? Ou bien carrément, on va redémarrer la nini, oh, je veux ni de il a pas à créer un slogan, mon nom, on a redéplacé stade, n'a pas pneu. Vous voyez? Parce que, en vrai, on le savait tous que c'est presque impossible, sauf un miracle. C'est presque impossible que Wata tourne sa stade. Mais on nous a dit que sur le 80 000 places, il a fait 50 000. C'est déjà beaucoup pour lui. C'est quelque chose. Il faut le féliciter par rapport à action à Sali. Mais courage, moi j'ai compris une chose. Au moins, il a vu au moins, stade Wata beti et tikala toute une vie eza histoire a commis kaka histoire ezate que il fallait kaka tondi ça mais déjà quelque part ce qui bisene sozo fana to ça la banalise c'est que y Paris gagné parce que quelque part il se dit que bobeni sko beta lisolo ya Wata parce que Wata bokomi ko beta lisolo na face à ya Fally bokomi ko comparer Wata na Fally par rapport à stade na bango na ebité so boko ma place ngana za donc Wata nya alinga kinde asala eloko asali wana o biso tozo sala sikoyo alinga kinde a s'imposer na kati ya analyse na kati ya émission na kati ya comparaison ya histoire parce que bande mona ke etika kaka faire Fally moni ke faire atiki moi vide boko boya à s'éclipser à côté. Aujourd'hui quand on parle du stade d'Héritier bozo beta lisola Fally obligé vous n'allez pas séparer ça parce que c'est comme ça et Landani. Et aussi, baza ba komi balé ba musicien congolais ba beti akoloba ke nga na 7 ans na nga ya carrière na beta ki na sala ki da 50 000 places. Vous comprenez? C'est ça le souci d'Héritier. Moi j'ai compris que leur manager na bango leur esprit managérial n'ont pas pour na qui n'ont pas pour na kotondi sa stade mais c'était plutôt basé na cause eza le quoi Héritier comme le gars zoa place ya faire akoma yene ko rivaliser na Fally. C'est vrai que pour l'instant, il ne fait pas le poids. Aujourd'hui, il ne fait pas encore le poids. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, il y a la poids. Peut-être qu'il y a détrôner Fally pour sa place, il y a Fally. Vous comprendre. Donc, le fait de jouer le stade pour Héritier Watanabe, ce n'est nullement chercher à avoir une couronne par rapport à Fally ou de détrôner directement Fally, mais c'est une manière, c'est un chemin qui l'amène vers le détournement de trône de Fally. Wana bondi melanga. Déjà, barumba na bango, eza barumba ozo soutenir lelo musique makasi. Musique congolaise makasi. C'est tout ça na Kinshasa. De so ba beti Fally, ba ya ko beta Héritier. Bobeti ba BM, bobeti so ba nini po nazo sala siko na encore siko mama ndule pena po na ba na ofisa pena chronique musicale. Et c'est sûr, faire repère à makasi na rumba. Mais le fait que faire azo changer méthode na ya koyemba, azo kota na ba rumba trap et ainsi de suite. Bato bazo identifier les sous faire comme il se doit. Nazo lo ba benga sala analyse sans parti pris na mutu ya mututé. Bango nyonso na linga bango makasi.
en tant que Congolaise. Nalinga bango makasi. Faire métamorphose azosala kokota na ba style oyo wana batu bazo sepela na ete. Mais nazali sabino que faire il doit rester dans le rumba parce que voya faire na kati ya rumba za suka ne loko. Omona esengwe tona kanga mote anana ya pa me komisanga ikisengi sokozi ngana netini nae bakanga nae kama de moyanga nale tala. Ba période wana nde fera obeta vrai ndule ya degré mukiete ozana o priaka na yo mo sentir que tango le katana nzelo zo yoka mo ba o penande musique, ça c'est la musique congolaise vraiment na ebité na na pesa faire conseil wana ya kosala ka barumba trap so babilo nini. C'est vrai qu'on doit s'adapter à la musique par rapport à l'évolution n'engezo kendele, mais je crois qu'il doit encore apprendre ya koyeba kovandisa voix na ye na kati ya bakope wana ya ba style wana ezo ya wana ba afrobeat ba biloko wana nyonso wana. Il a une bonne voix, il faut peut-être une personne qui va bien écrire des chansons, qui va bien faire les choses à kolamba voix ya faire et par rapport à ba musique wana. Et puis il n'est pas obligé de faire des histoires en français. Ba lombo basala ba succès so basala na ba yemba nzembo moko te na français. D'abord tika complexer faire aza musicien munene ya solo ya bien botika osalise babisala sala bosalise bokotise mai botika ya bimisa œuvre na ye pure ndenge ezalaka pure wana ebima bongo botika fera bimisa ba œuvre na ye pure ndenge asalaka bien la rumba congolaise ya pure toyoka yango pa faire eza identité na ye. Et je viens dire, après Wanande, ils ont hérité Watanabe. Si qu'on fait tellement zotika vide, qui côté na barumba trap, ils ont embrouillé, il y a un moni hérité comme oya naye, azo a place pour moni que faire azongi na sima. A moni que faire azongi sima, tikeli naye, vide morobo, il fallait comme il était régné na des rois azo régné na katia royaume morobo, pendant que il y a des talents, de vrais talents ici dans la musique congolaise. Alors, héritier Watanabe a osé. Il a écrit l'histoire. Et ça c'est que botalaka parti te ko etonite na kotonda te wana, mais il a eu combien de personnes? Sur 80 000, s'il a eu 50 000, 60 000, c'est déjà quelque chose. Et puis na parti au bateau lobby à côté ici bateau félé. Je ne pense pas. Pourquoi je ne pense? Pourquoi je ne pense pas? Bateau fallait pas côté félé bazaki. Parce que dehors, il n'y avait pas de gens du genre, net in a concert à Faline, des équipes plein, bateau kota. C'est vrai, tout le monde a la vérité, non, le monde a analyse, il y a vérité. Fallait avait plein de gens, mais bateau, pas kota qui ont fait les bateaux qui belé. Parce que moi, de mes yeux, mes propres yeux, on a même des vidéos. Mais artiste, on a vu ce moment, ça va faiblesse, moussou, c'est zate, to lingaraye, to la bon, to kei, to avancé. Il y avait plein de gens, soit bateau, comment il à niveau au koufa, parce que bateau, qui énormément ébélé. Et, balinga bakota pour moi monsieur les hérité mais engouement on a té mutazaki na concert à hérité pour bakota bato fele bakoti bango fele bazui bango wapi batango banoke benga bango na nzela bazala kité tozala clair parce que dans le concert à Falaise il y avait des gens qui étaient dehors qui avaient envie d'entrer ba la moyen kokota te ba na poster kokota tant ba musique ba nani ba banda ko lancer ba lance ba nini wana ba komi na moto libanda bazobina ba bar ni c'est qui libanda ti déjà ba musique il fallait voir les filles comment les filles danser bouger leurs reins tout ça là pour musique a fallu na ça chaque jour que baksa qui pité ma casse il faut mona qui pité telemi libanda nzambe ba to ba telemi ozomona. Et puis, on a comme on a lobby, on a monté au contredire, on a même battu fali, bah, bien que musique a fallu, ça n'a qui pité ma casse, il m'a pité, sur baxine ma sanga, na katia bar, c'est fini, il y a des filles qui font des enfants. Donc, c'est une personne qui chante l'amour, na manière moko, na extase moko, que, moutoutan a yo, qui a commis na posa, ya bolingo, ya des grammes sous. Bien que bolingo a lelo, mingeza le kuta, ya solo les amouki. Oyo qui est, oui, il est. Donc, héritier voulait carrément écrire une histoire pour qu'on parle de lui comme on le fait maintenant. C'est ça, sa stratégie, c'était plutôt ça. Pour héritier, il a réussi le coup. Pour héritier, a commis, a sepeni parce que na minute boko beta solo nata pendant un mois et demi. Et puis, n'engeza histoire et koko mamaka, timukoye soroya mukolo robeta sous stage prochainement. Référence les ala oyo. Croyez-moi. Et par rapport à ces 7 ans de carrière,
solo, avec ces 2 albums, azala nous, moana. Zana makambo ebele faut accomplir pour akoma. Ça c'est vrai. Mais déjà esprit wana ya wenge wana ezokota ye wana, c'est quelque chose de bien. Esprit wana ya ko signe ya goga pena dans veut na signer na beti yango, c'est bon. Et que ça la kaka musika parce que lelo na Congo po ke ne musika faut la maman esprit po atana baninga bozana bango bovandi bosa leloko ça dit ba ninga balekela bino esprit balekeli yo esprit o ningo comprendre ni mutu normal akolekela muninga na esprit boye pour un 10 pour un 20 dollars. Ce qu'il faut ça la mutu esprit faut sauter derrière en avance. Tant ya quand ça quand mela 10 dollars 20 dollars 15 dollars yo derrière na esprit na yo yebi déjà que ninga zana akotanga na zolo te to soine la 10 dollars, t 20 dollars, t 50 dollars, t 100 dollars, t. Yamamba mikie. Je fais autre chose. Vise le grande chose. Esprit à goga. A viser ma kamba minene. Azo kanisa ma kamba minene. Ache esprit, ache libaya penza. Et c'est à la mipe. Pour nga na kanisa ki soki batu mususu. Aroki ma déjà. Aroki ma royate. Aya beta concerté. Mais il était là. Il a joué et il a donné de la bonne musique comme pas permis. Tant que n'est-ce qu'on a plan sikoyo. Tous en logistique, tous en a prestation. Tous ici côté de logistique na prestation. Par rapport à sa prestation, Tembezake a échoué na retourné sa stade. Ça je suis totalement d'accord avec vous. Na kotonda. Mais par rapport à son niveau, bateau oya à réunir et kokipona wata. Ngai, na ça la liste sans parti pris. Et par rapport à Nenga Zaki na posa, à côté en actualité, na force, à se forcer à côté en actualité. Et c'est ce stade-là, le 25 décembre 2022 pour Héritier Wata, ça restera une référence pour sa musique, ça restera une histoire écrite pour lui, ça restera comme ça. Qui la bax n'a pas si on botte. Eh, ngaye, eh, nzambe. Dadi, 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 dadi. Yo, yo, yo. Dadi, 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 ngiama. Obi que courage à mon mobile yo. Et la qui singa que faut osaka kaka. Qui va pas parler d'héritier lelo na minute ne toza la tongo boy. Ba micro baladeur ezo yinda nga la yindi saki déjà. Et ko takala mingite. Ba mission ezo yinda a on a bloc a on a degré au kokate. Il s'est forcé d'entrer dans l'histoire de la musique. Il s'est forcé à créer les places pour Monique. Faire à tiki vide, ya mi kotisi wana fandi. Et c'est comme ça que il est sur la bonne voie. Moi, je l'encourage par rapport à ça. Pour ceux qui ont 7 ans de carrière, il a fallu, il ne pouvait jamais, alors jamais rêver qu'au bêta stade. Jamais. Jamais. Bien qu'il est grand aujourd'hui, il a eu le temps de se forger. Il a causé les comas, il a commis à Saliango. Mais lui, il a osé, malgré début on n'a pas 7 ans dans la carrière musicale solo, ils ont mouqué. Pour déjà l'album, on a combien de temps? Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça que Nazoloba, Aza courageux. Pour battre na frousse pendant moto allié à Simbi tout la mousse Azaza. Mais nombre à bateau ya kakangisa ki asangisi et koki pona hérité Watanabe et félicitations à toi. Mais mbangando loba ki makasi mingi par rapport à maramwane na comprendre que ezaki le romo pour la ko longo la frousse na miso batu na po ba ya quand même ba yepe quand même ba yokio. Alors la team, félicitations à vous. Ba batu ya la team. Partie prestation logistique et consort Wata beti musique ya likolo makasi. Ya likolo na koti kabino après bota la moi partie ndambu. Boyoka son kaka, oyoki son kaka. O santi ke o mwana wenge. Donc oyoki son penda lito une le. Oyoki penda soliste ningisi olobi. Po ngape mwa ndule ezalaka, ndule pene ezalaka. Na musique pene ezali na makila o po biso famille mobimba to yemba. Musique pene ezali peut-être banyo kala. Na ba peut-être 12 ans déjà. Et quand c'est la bonne musique, on reconnaît que c'est la bonne musique. Par rapport à sa prestation, par rapport à la logistique, par rapport à la musique, il a donné un spectacle haut en couleur. Watanabe, félicitations pour une personne qui a fait 7 ans de carrière. Félicitations parce que vraiment, même la lumière qui jouait là-bas, non. Wana penza sans débat, à l'équipe Fali na parti one.
débé zate. Par rapport à concert, na lebe qui fali te na vie mobimba. Mais par rapport à concert, il y a fali, il y a stade, na concert, il y a héritier. Héritier côté logistique. Héritier côté logistique, asali musala kitoko, basali musala bien, propre, soin, ba yembi neti kaka na disque. Wana eza sans débat. Côté wana penza bo excuse ngai na warrior, naza mutu ya mutu te. Mais côté wana ba warrior, bino nyonso, boli, moi nalingi to koma na niveau que chroniqueur tanga sa musane, botika sa musane librement. Après ça idée na yendenge ya kaniseli et puis bino pena na biloko fo bondimaka na yebi que ndibanda e komi débat que non oh te biso to babeta stade te pona ndule babeta stade po etonda te babeta stade po etonda babeta stade pona ndule donc ce cas aiki na cote fo ba pesa e ada na ba 6 sur 10 7 sur 10 vous comprendre ada na ba 7 sur 10 ça faut to chango sur 10 ana 7 sur 10 ce qui to chata ba 6 sur 10 ce que to ke côté na ngambu ya fali Fali se toche ensemble à stade sur 10, Fali avait déjà dans le 8. Dans le 8 déjà, 8 et demi 9. Pour Nanini, 10 sur 10 c'était pour Nanini parce que du côté son, Faye Zalaki, on doit le reconnaître. Il y avait il y a moins de difficultés moi repenais à prestation à live wana par rapport à prestation à live il y a hérité et Zaki impec. Côté son, côté prestation musique, côté cohésion et chorale, côté lumière, côté nini wana qui sont propre soin bien côté wana penza sans débat les cas qui fali et on n'a rien à dire quoi donc ils a bongo bon comprendre ngo bon mais quoi accepter ngo ils a ndingo on a déjà bonne chance il est sur le bon pas sur le bon chemin, il est sur la bonne route. Vraiment, il poursuit ce qu'il est en train de faire. On sent que il a de l'avenir. Et là, on n'a pas soulevé ça que héritier Watanabe parti ndambu il y a échec il y a concert nayo, c'est dû na position politique nayo. Wana pena na oloba na bina osala analyse na nga propre et clair na débatté na ni loko osala te. Na iloka obanga te na sala chronique musicale ezali dû na appartenance politique na et puis comme tu l'affiches autant ça na batu mususu ba koza lésé musicien il faut pas aller na tendance wana musicien faut aller musicien ata soko oza na tendance ozana choisir parti na yo tika yango ezala caché beta ndule parce que bato bayoka musique na yo ezaka bata ide peste ezaka bata mu kwantombolo te ya batu nyonso bata fayulu bato ya nani baone so bayo kakao sikoyo banda ko jouer na ba spectacle na pourquoi parce que tango banda ko bato wana baye kokota yo bani ko kumisa mu kwantombolo bango bakozala lésé parti ndamu na yango eza yango na parce que bato pe basali le contre publicité pona wana balobi ke eza UDPS musica et ainsi de suite donc voilà pourquoi il faut faire attention surtout aux musiciens botika ba couleur politique ou affichango na ndenge moko boye ezo sala que ezo bebisa makambo ebele d'ailleurs yango muté bebisa lelo ti musique ndule beta makasute na poto likolo makambo wana c'est vrai que vous ne pouvez pas dire non carrément aux autorités mais na manière mo ya osala yango pour que ça la propre c'est vrai que même bato bazotinda bino bo betela ba mikondité ata soki ezaki bango na place na bino bangi basala ngo kaka parce que c'est un peu difficile de refuser de l'argent parce que bino boyarana besoin ya mbongo po bosala ceci cela et c'est comme ça donc je vous comprends parfaitement et moi je n'ai pas de problème personnel avec ça y a encore une partie na sepeli na ngote une partie mususu ezalaki ba papa na yo balakisi yo ke bazalaki na yo mais ba monani te bon peut-être Weranson je peux accepter parce que Weranson on sait tous qu'il venait d'être très malade et je pense peut-être que dans la convalescence na yango ana moyen ya ezate directement c'était lui qui devrait être là et déjà na yeko comprendre que entre bana ya wenge ba seleo ba koye kozala ba Clinton ba koye kozala mais on dit bozana bolingote parce que acto yo seleo asala ki na matanga ya mama chala mona par rapport ya Clinton et bimisa ke na nous faible d'esprit nga déjà ba comportement seleo na supporter ngote c'est vrai que 12 ezalaka c'est vrai il faut un esprit mais ya ninga comment osala wana comment na bassesse mais comment ki bo mwana et ça ce n'est plus intéressant c'est plus joli à voir hein aux hommes et alors ceux qui bango pe sou baya ki omona ndenge quartier latin bana ya quartier latin basangana ki baya ko soutenir Fali mais bana ya wenge to moni bango te
tomoni bango kutu te bamonani te baye te bapapa na yo pe il fallait quand même bazala ata batinda ata mwa batu 2-3 baya pe basala mwa spectacle mais on dirait babanda soutenir yo kana munoko mais na makambo penza boye sur le terrain babanda soutenir yo te. Donc c'était des gens qui te soutenaient basali vidéo basali boye mais soutien esengaka te ça ilanga vidéo oui c'est bien beau mais il faut être là par rapport à organisation petit et loko sala sala ngo boye pa bon na babeta ba concert wana. Hein? Il fallait bien là-bas assister qui c'est loko oyo batinda ta ba musicien ba fongoli enlever les rideaux ba sali bato ba enlever les rideaux aux yeux ba petit de bazala ba on a kin awa et félicitations pour ça parce que tu es vraiment un homme ou apena mon esprit parce que ba vieux na yo bazala ki pena te ba master na yo pe ya wenge bazala ki te ba déplique ba ebele ni soto ba leka pa wera boyemba yemba na bango balobi ko yepo bando nyata bango to tango za pa wera bando lekela bango esprit dans bando moni la bango yango bango pe balingi ko yate. Alors essayer un peu de réparer mais ceux qui pena à la longue comme que héritiers on a concert au bengi pe batuna bio wana so Clinton azala ki abwa ki pe ngesa bien batu bango ba kisama c'est le pa ya yembi au monde nde basala ki na concert a fali au monde c'est ça l'amour, c'est ça une famille d'ailleurs, c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être. Mais bolingo na wenge zate tellement boleka ba 12 to bo salana ba 12 ba mabebele bolingo zate yangona bozo éparpillé, chacun te cherche de sa manière azoko akoyeba ko évoluer mieux te mais quand même félicitations à toi parce que tu as quand même pu que ça la pas moko et que c'est visible et qu'on le voit mais vraiment wenge bo ça l'effort ya rozala bolingo sincère wenge bolingo sincère zate za bato ba 12 batamite mama be bato encore ya on te ça la bino au moni boza éparpillé mais boza évoluer te ba talent ezali mais évolution pena ya ndenge pena ya évolution eza pena makasité jusque là félicitations à toi héritier tozo mona quand même que ozo kende bien alors ndenge po zongi osengi ozo approcher ba vieux na yo et consort espérant que ça va apporter quelque chose ba on peut pas fongelo motema ba masape ba fongola motema parce que na kati ya génération nyonso mutu moko nde atomba makomoni bana ya Koffi Olomide fali mutazana et baninga ba accepter yango bazawana bazo soutenir ye d'une manière ou d'une autre bazawana ba encourager ye ba féliciter ye ba yaki pona concert na ye c'est vraiment quelque chose de très ce qui peut wenge komi bongo et ça la bien et félicitations à Buna Filé qui était là qui a soutenu son frère le seul que j'ai vu c'est ça yangwana kande na moni muto na moni pena uti azape na moi moto na mais aye pe ko soutenir yo. Il faut que reconnaître c'est quelque chose de bien et le dernier point que je devrais souligner c'était que na monaki animateur T na concert na qu'est-ce qui s'est passé pour que animateur azalate est-ce que Zambula m'était empêché bo futaki était bo penser qui nango te qu'est-ce qui s'est réellement passé apparemment introduction na yo il fallait quand même un monsieur une personne de notre domaine qui le fait bien puisse le faire pour ezala kitoko le que ezala ningi ezala ki wana apparemment ezala ki kara improvisation moko ezala mi wana et tout ça là qu'est-ce qui s'est réellement passé du côté là bo pesa biso ba réponse nango na kozala na besoin ya bino nyonso c'est un peu ça. Quel point encore on a l'obéité on a la point on a l'obéité bo expliquer nga beaucoup bilanga na commentaire na rozonga pona ba kosala analyse mais j'ai essayé un peu de ramasser tout yango ezali moulayi et maintenant là on va faire de petites vidéos pour continuer à parler de ça parce que ça n'a pas point de relever à chaque fois tozonga porteur au pesabino explication nango mais sinon par rapport il y a appartenance politique nayo mais ka pena ko revoir et tika pena ko tchango mingi de l'avant en avant devant des concerts et des organisations que tu veux faire comme nani parce que tu as besoin de tout le monde, tu n'as pas que besoin il y a UDPS donc c'est un peu ça mais sinon en gros félicitations à toi. Tu as écrit ton histoire d'une manière ou d'une autre. Donc, ceux qui ont zaté, au koufi, mais en attendant, il faut revoir. Il y a une phrase sur le monde d'un bon, on peut dire qu'il est belé mingi, à ça, il me bon, toutefois. Et, na linga kina tshela bino pe morceau ya Buna Filé ndenge ni azo interpréter ndenge ni azo yemba na concert ya wata boyo ka ndenge ni aye ko yemba quand même mokie et puis le public aussi a reçu ça bien et ça là qui vraiment eloko moko ya très bien et ça là qui pena eloko moko ya bien ça là qui penze eloko ya bien et j'ai aimé ça le fait d'assister son frère na sepeli na penda
so bana wenge nyonso bazalaki elingi esala mpe eloko moko bien soki Clinton susu ayaki mpe nayenga tindika lokito ati ti elingi esala susu bien makasi soki mpe nani Seleo susu azalaki bien que budu wana azosalaka wana soki mpe Seleo susu azalaki elingi esala pena kitoko makasi bien et voilà quoi. Donc c'est un peu ça na otika bino na ba note ya but na filé na concert ya héritier boyoka comment ça a été jugé par vous-même. Moi je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire quoi. Mais sinon je vous aime tant. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne, allez-y, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, donnez-moi vos avis. Nayebi que ndenge nazalaka sans tendance bate belé, chacun de nous parle de sa manière, mutu na mutu. Alors en attendant c'est à répondre to ya ko ba misuba kozala. Donc na chaque partie à intervention na ngai il y a misuba ofinga misuba osepela misuba lingite ainsi de suite. Mais période il y a concert à Fally, je n'avais pas fait d'analyse. Pourquoi parce que d'abord j'avais un problème avec mon compte et ça a repris. Donc comprenez que donc ça n'a rien à voir na tendance ou na couleur. Naza vraiment na posa aux na tendance na couleur, surtout quand je fais le travail. Je pourrais donner mon avis ou montrer mon appartenance na bato bayanga ya kati, bato bazalaka na ya kati nde bayebi Mireille alingaka mingi nani azalaka na nani, MK azalaka na nani et tout ça là. Mais sinon dans le travail je veux faire une analyse de fond. Yango muteko permettre ba artiste na biso ba kende liboso ba sentiment to tchaka ngona de côté ce qu'il faut que ça là omoni muto lingaka il faut pesa kaye reproche comme il se doit pour à changer. Il faut reproche yo aussi mba reproche si ka azobela soko simbi yango te kozala moi passe yango ande na 8 ans ou ya ko pesa moi analyse nyonso sur mois de déroulement ya o nga na moni na concert wana, le parti pour, les partis contre, et je crois que l'artiste va tenir compte de ça. Vraiment mon se tomber sur cette vidéo, essayer un peu de partager pour que comme la paix héritier na romeka paix ko poster on ba nini nae, on va voir ce que ça va donner. Mais sinon il s'en sort pas mal. Na otika bino bolanda nanu prestation bien affilée et puis voilà quoi. On va clôturer ngana suki wana na tiki bino na musique. Problème.